Simba siko. Nyama na mutume kwana. Nyama na mutume kwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Merci na confiance pour la fidélité, très chers abonnés de Congo Winner Télévision. Merci na bande ko balandi nyonso oyo baza kota la biso boko tarabiso na banda kuna bino sans permission à travers votre émission Tolobela kande ne bisara bino a biso to la ravela pembe par rapport à game. Yom tuna ozoli bako ko s'abonner, abonnez-vous massivement sur notre site. Vous serez pas déçus. Très chers abonnés kan ndenge to la kisaki bino ke ndeko na biso na kombo ya Miraesa artiste comédienne o atika kibiso na mboka ya Angola. Donc corne déjà et à Kishasa lelo tozo kabwana naye ba dernier hommage na eza lelo donc toza déjà libanda pour na Rolanda neni passe matanga ezali na morgue cinquantenaire tout monde déjà présence ya artiste comédien na artiste comédienne déjà bazali awa to mega pe otambusa micro na biso to landela pe to intervenir ba ndeko o déjà bazali a pour bomona neni ni matanga ezoleka bosa ka lokola bozalaki restez branchés. Merci à Adi Dalumumba na sima caméra, merci à madame Sarah Kabunji la Cléopâtre depuis Londres, moi c'est l'équipe Ngolo na Mwindu. Un grand merci aussi à Benji Benzema de Punjili, Papi Mangala de Jerka, j'étais sali. Merci. O Miraesa comment akufi. Makambo ibi marakaka. Malobe bi marakaka. Lepsu bako kango pendoki, qui sait? Lepsu bako kango papa, bako kango maman, bako kango noko, bako kango nani ndoki. Mais ce qui est plus important est ça, bien que bakangi batu bandoki et okomona batu basangani pe kaka balobi tokundana no muto akufi. Hein? Oui. Maka muta akufi brusque par exemple. Mais bandoki babimi wa. Bandoki babimi. O se que vient na sona za na lar ye mutadameye. O se que vient na sona jino ya comédien ye mutadameye. O se que mais omoni batu basangani no bien que tout ça batu basangani babino tokundana no muto akufi. Maka munabso ya famille to talango sima. C'est ça ce qui est le plus important. Voilà. Bien que Makamunyon soit bimaki, nous nous sommes ensemblés, nous nous sommes réunis pour Tokunda, Ndegonabiso Mirae, ça c'est ça l'essentiel. Voilà. Le reste là, en tout cas, est à libisoté. On a plus l'intérêt à Obetelango Lisolo, ya Kolobango. On n'a plus l'intérêt. Chacun a ses ambitions. Chacun de nous a ses projets. Ok. Ba projet na yo, mastalanga nengoza awa isa ba projet na nga sergité. Hein? On se comprendre. C'est ça. C'est ça ndeko nanga. Yango. Hein? Ba projet na yo isa ba projet na nga te. Nga na ke place mo na moni je vis bien par rapport à Moussa na théâtre. Lelo Moussa na biso ya théâtre, nous sommes taxés de tous les mots. Je vous dis, nous sommes taxés de tous les mots. Briseuse de foyer, voleurs, escrocs et tout. Tout ça, nous sommes taxés de ça. Mais dans le milieu artistique, les poisons et autres, et où chacun de nous a sa vie. Ndekonanga ezana batu bakana yo bakana ngate. Ezana batu bakana yo pona likamu moko boye yo kenda yango tango na to sala interview awa na ebsaki batu tozala ba vrai. Tolobaka vrai, tozala vrai pour que mabe eyate. C'est ça. C'est un peu ça. Connais cette avance. Merci beaucoup. Tu es bikende bible lobby to le la obazo le la to sekala o seka. Le lobby no ba comédien bozui les camarades école les bino lelo bo perdre wazaki moko na bino o bo banana pe musala bandaka la parmi bana oyo bino bo encadra na monde théâtre tango rimer wana ya mama Miraesa yela kiyo weke Miraesa kufi okina sanga maladie perdre Miraesa. Comment tu as assis le message? Ezaki douleur makasi parce que ngana yebi ke ele azaki na ngola to solana à travers bana ngaba Loris Loris nsaka na Joël bazakuna à partir na bango ne to ko solola mais tant on a bengi su bidi Bible a confirmé que c'est vrai azana hôpital à sanator ça lenga passe makasi ouais na moni suba na ngaba opia message na moni que ça c'est vrai que Miraesa après na monotala na Facebook na moni ba no publier ba photo na ye na compagnie que tous na Miraesa te ça ne passe mingi surtout biso bato bandaki na ye. Aujourd'hui les gens bazo
bazo traiter bino ne ba traiter bino ba comédien entre bino bolingo ezate bolingo bomana bosala na mabe ko tiana ba poison ko jalousie tout ça là et puis lelo hormis de cela Mira Essa lelo azalaki un peu moins différent dans le monde de théâtre lelo parce que azai moi temps Angola ana kin awa ba génération bimo belé mais bato belé ba sous visage ya Mira Essa té malgré bosali moins fort corps ya Mira Essa et ya awa c'est comme si maintenant à Mira Essa ba comédien belé pena pe bo tchepé pena présence té bino bisoka ndeto lingi to boyoka nezate bino na bino boyoka na bino biso zoyoka na makasi toza oya azali bayoka na Girens second ayoka na Girens ko swana l'air nyos second yo ayoka na Mira Kiamvu ko swana pamba bana ko swana pamba na Mira Kiamvu second bayoka na second yo wana toyoka na ye biso za na bolingo bon bino biso na monde na biso blague te tozap na luka ba musicien te binemi kilikili biso na monde na biso tozalaka bomoko moi ba crochage ezanga na ngote mais dans l'ensemble tozalaka uni biso tozabongo mais Mira Essa akitaki Angola akitaki Kinshasa presque 8 ans tozausa ne peut-être et puis akitaki que théâtre kufaki a quitté naie à mon avis que non pour Angola ça place à battre bon bah bidi est-ce qu'il a quitté Angola pour passer l'ali à Kenya Angola non moi n'a pas vivre en Angola à Kenya nga ipe na quitté Kinshasa dans ces 2 mois en Angola pour na mon avis vendre tellement que 2 mois en Angola après na kozonga donc c'est comme ça mukili oh ko ne vendre partout même na Zimbabwe même na Zambie même ko no vendre na yo et ça ce n'est pas un problème nga bana nga bazana Angola ba umeli kuna eh ba Loris ba joli ya yebi bango sikoto lo baké fa ngona po tata bango zangaki non azana ngo problème yate ngana tikaka poto na sala 5 ans na tikaka Kinshasa na sala 5 ans na poto et c'est pour na ko zanga zalaki na kimé kutu musana ngana RTNC pour na ko vana ngana poto donc Mira Essa aza très bien azalaki bien na batu akenaye sans problème akendaki na ya tiki biso na musana biso yepa ke na luka vine tango komi kuna akekuta na pena bactéries kuna a condamner tout ce ko sala moi musala na ye mais tout a ko sala moi eloko na pembeni asalaka moi restaurant na ye asalaki pe place de bateka biloko c'est ça via mutoza mungu et puis ba poison bino ko potana nini ko potana ngo nini ko potana ngo nini ouais merci beaucoup Johnny na sirige parce que bino ba quelques membres de famille amis et connaissances de se rendre devant porte ya mort photo sala l'autonomie est kozonga au fana na kitwana et ozala libre. Nous demandons aux artistes au bazaliawa to telemi to se rendre liboso à mort na ba membre ya famille.
officiellement la cérémonie d'hommage à l'artiste et comédienne Mira Kinshasa le 19 juin 1972. C'est la joie totale car une fillette vient de naître à l'hôpital Sanator Palanca. La fillette qui était née en 1972, Mireille, devenue plus tard Miraessa, artiste et comédienne célèbre, vient de nous quitter. La famille Coutina en pleure, les artistes et comédiens en pleurent, les fanatiques idem. Quelques semaines passées, le corps est rapatrié à Kinshasa. La famille Coutina, ensemble avec les artistes et comédiens, ont décidé de rendre un hommage digne et mérité à Mireille Coutina Miraessa. Voilà l'objectif de notre présence en ces lieux. Le menu de la cérémonie se présente de la manière suivante. Après cette marche d'honneur, nous allons passer rapidement à la biographie. Après la biographie, nous allons inviter les pasteurs pour une exhortation de 5 minutes. Après l'exhortation, nous aurons un moment de témoignage. 3 témoignages ou 2. Ça nous avons Miraessa. Elle est née à Kinshasa. La bomama moto. Voilà tout baleki. L'air mousso soit dans l'engagement. Moya ya. Bon, ngabila le na olobari. Yo bilali olobanini. Voilà baleki. Bomi pena moto na mai na. La mai. Na pétrole na bangi. Foni. Par rapport à souvenir ezani ko bilali. Yana. Ya Miraessa. Ah. Waro moyen le lobezate bele. Koko bilali bina. Ori danso jibabina. C'est assez. Et ça y Miraessa. Voilà dadi a uti poto. Abia bala ga mutalibo liboma. Ale Mireille mutana obina c'est assez. Lele komana ba jibe banane. La olo baron clair. Wana la ba yaya. Mireille mutabimisa ngona liboma. Ah oui. Lele comme église. Mireille mutabimisa so c'est assez. Ko bilali kota la théâtre bino busala na théâtre o baleki na bino bazalelo solingo différencier ba théâtre wana mi balé o différence ngondeni ya kam comme so na caméra na o théâtre mo na la o bla mo c'est nga longolang point zoba eleki mingi théâtre lelo oh black na o flinga bango tembe ba mi corriger ba yeba musa buzobe eleki trop. Mouton sa rola papa zozo netu biloko bana popi atiaka. Non. Ngai yoga di solo lokenda ki cimetière. Tozaki la nini? Fête ya nini? Ya kukele kutala bandikwa. Bomona ki na badadi na ba bunduere na ba mama langa kufa ba mama manchaf Nzambe. Siko lelo lukela kutala bango. Bino mo tiba bienga ki bino. Bino moko lelo ko lote na ndonda. Et comme maman Luka Poste. Merci. Mesdames et messieurs, c'est l'arrivée de Maman Gabrielle. Donc, elle est parmi nous. D'ailleurs, maintenant, il y a une Konaye, Miraessa, Maman Gabi. Bonjour et condoléances. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Tout le monde est présent, sinon, on attend à Miraessa, Wazala Kinde Konayo. Souvenir nous au gardien par rapport à l'élo, les abats derniers romans. Donc, souvenir est belé bien. Oui, tout ça qui on a Miraessa depuis na Kisasa, Tina Angola. Tout ça qui toujours na souvenir bien ganaye. Tout ça qu'on soit naté, tout ça peut discuter. Malgré ça qui matata, ngapina ça qui matata, tout ça qui vraiment na koye bana. Tout ça oye bana ki oyaza boye, ou pas ça ya oyaza leki malgré camarade qui prend acheter. Na yeba qui limite na ngapa na ye, pas yeba qui limite na yeba nanga. Mais par rapport arriver à corps tout le monde qui penda présence ya artiste ya comédie belete na lufu qui nous paie le tout le monde absence ya ba comédie belé. Qu'est-ce qui se passe ce matin à Miraessa?
Bon, c'est sûr et ça kaka ndenga kitaki Congo moi kala, ça fait longtemps 8 ans. Ndenga kitaki Congo, moni soko quitté déjà mboka et ça la moi perturbation. Ba moi ba mesani susu na yote. Et donc l'air ya tiki équipe mususu tiki ko na sima, ya chocho, il est déjà ça qui sous-sauté. Faut comprendre. Peut-être ngwana et salut que et ça la boyer. Mais ngana zo condamné ango. Ils ont quitté côté parce que tous abandeko. Il fallait que tout le monde azala. Parce que tout le monde a eu qui miraille ça. C'est ça. Ce qui est au Bundi pe makasi na baifort rebelle pour aliwati. Attention que ça problème. Beaucoup ça cause un problème na mutu. Fait yango pa ye pa ayebiso apeso pe invitation ye. Bon liwe oyate. Ezaliwa. Mais na ndimite ke miraille ça na problème na tout le monde. Parce que biso soto abat mabe. To sapina bola mutu azam malamu izaka Jésus Christ. Ba lo balanga Gabriel azalaka moi malamu mais ba kotia mais ce dia batie mais c'est que oza sainteté. C'est ça. Donc pour nangana ko senga kana ba comédien tozana bomoko to lingana tango moko na biso akufi biso soto zo pasi wana. To pona kate ke ondenga te ondenga te. Donc on sait qu'on a des comédiens et lokoana. Un mot pour la famille biologique, un mot aussi pour la famille artistique. Pour la famille biologique, tout d'abord, moi, au moni bino pe bozara somo de bozo ke papa kuna ko pise mo ba 20 ko lobisa pamba ko cesse ba émission moko perdaki mais fin de fin ezaka ba comédien to ba kunzi ndeko na bango parce que tozana tozui appui mo côté na éviter soki mukonzi moko apesa ki quelque chose nga Gabriel Kessière na moni angote na lobia on a caméra soki mutu moko apesa ki quelque chose ngai Kessière on a na kaye na moni angote na moni kaka komba ba comédien na quelques personnes ya oyo ya poto o batinda ki mikemike na bango pona miraisa baza pe na kaye mais autorité moko o boyo ezate bongo association na bino ya vie masumu kasi biso soto kasi ante biso soto na kata NTP7 kasi yango to cotiser yango wana et je ne sais pas pourquoi na éviter ceux qui pona francophonie écouter na francophonie na éviter au monde peut-être moi mito les acquis na francophonie. Bonjour, condoléances. Merci. Bonne santé d'abord. Dieu fait grâce Nangolou na ça va. Tomoni yo présence na yo na matanga ya ndeko na yo Miraesa ba souvenir nini ozo garder yango pa Miraesa. Bon ba souvenir eza tellement ebelé nyonso eza ya kolobate eloko nga na osenga kana nzambe azwa molimo na eva na kimia atala mabenete poto abatu to botami na mwasi lisumu ezanga te nzambe wa lolo apesa biso ya Mireille azwa epe avant tse bisika na ya kimia. Mais par rapport à Banungu Zobima qui a boleli ya Mireille na bino bien te tout le monde a ceux qui payent comédien kufu comédien na kufi par rapport à l'organisation ou bamone au moins un peu négligé to bandaki déjà na lufule korea qui présence à artiste comédien et mon anité a appelé sous bande kuna bino misus pa ba tout train malgré bazana bo même sous pa bazate ceux que nous défendre dans soit ezala ndeni kasi par rapport ya na ebite expliquer nga tout train zandeni ya Mireille za comédienne ngana nani na yeti le musuba ndeko musuba yeto yebi occupation za na ngote toza batu toza na ba famille to apena ba vie privée to apena ba occupation mususu elobi te kaka ke biso bato to ye to ana mawa koleka bato ba yeti non là je ne crois pas. L'essentiel est ceci ya Mireille ate to perdre déjà être cher oh lobia ozonga li souté a kotina kan ya ba wei to le lande ya Mireille to tika balobi bayaki te basala ki bazongisa ki non soki déjà monika ngana ye ça veut dire naza déjà un artiste na sala ni théâtre na collègue na ya Mireille margué naza doyen nanga mais a collègue de service nanga na ye ko le la ya Mireille famille na ye et perdre ye batu ba ya to ba ya te ozonga li souté ça veut dire to perdre déjà oza être cher ce n'est pas important. Mutu ayato ayate ya Mireille olamukate asa kufi famille dans souci les mzuko le kanga collègue de service soka tiki bana to tiki mwana ozana souci mama na ngaza lisusu te nyonso oyo eke nango batu ba ozana souci koleka famille ya Mireille ate
botika bao baye te matanga bapesa invitation te bapesa ka communiquer nécrologique keto la place boye to kunda place boye esili. Mais par rapport à l'organisation, tout le monde a s'occupé comédien Koufi, boya kanabino bo s'organiser bien. Mais après, ceux qui bâti qui ban visite pendant les soutenir la famille en déco. Papa wananga inaza mi placé au lobangote. Mais vous appelez comédien d'abord. Naza tant te papa non lobango pourquoi? Faut na loba on ebit. So bagenda sa visite faut na yeba ke bat bagenda otala. Je ne sais pas. Moi je parle de moi. Na yo le la Mireille ananga, collègue de service nanga, auzonga lisusuté, nzambe ya lola wa PC bisoye avant tsepe na bisika kimia c'est tout. Un mot pour la famille biologique. Non, famille bazara makasi, peut-être ya Miraza ki muto a train, atiki papa, atiki batu. O ngana osenga muto apesa ka kimia ko le kanzambe, azate apesa famille wana kimia. Je vous en prie. Dans ce où tu as des parts d'autres. Voilà. C'est pénal et ça bouille. En tout cas, ça, c'est une organisation. Voilà, par rapport à la contribution, il y a artistes et comédiens. Tout le monde qui m'a papa, il m'a dit mais non, ils ont besoin de clair, même Mouto, ils ont dit Banamoka, à Timon, Batanga, comme on est jusqu'à maintenant, et l'autre. Bon, dans il y a une contribution, tu as un groupe. Mais il y a un qui quelqu'un qui combo bandeko pe libanda ba combo na bango ezali mbongo batindi. Mais papa Ibutu azazo bate. Voilà. Eza afi ya papa Ibutu o ngana na pouvoir te ya contredire. Ça dit il passe à la Guinée ataki mbongo. Les ba otanga ba comédien. Ibutu va faire partir na kati ba comédien. Voilà. Vous comprenez? Mama mbongo ebetara toujours libaku. Ya ngomoni tout le monde alingara a mona transparence na marambango. Voilà. Omoni voilà ndeti mbonga matango oli on posa na limite bon wana bato bali yango ba yebi place nini ba kendara nango mais c'est important le rôle amira esa les derniers jours na ye toki to tika na kimia nzambe ayamba molimo ne vraiment na kimia donc on a un rôle ba yangwana. Merci. Mais par rapport que toza de na yo le roi des bières Lalo depuis gana matanga surtout le est-ce que par rapport au mélanger lelo te voilà bière ya na férié au moins même les 30 jours de Milega Masanga même les 1er août ba août kuna na place ba mort mais souka ngo ba yo fana sayo ba meli bato ba kana nenga ki ya ba changu ba mtu afana na 2 saisons na bibwa ba melaki wana ba mtu afana na Sébastien na bibwa ba melaki wana bato pe ya masina et pas Simonika na tsunga ba melaki wana batanjili pe na doda na gimbuta ba melaki pe wana bato ya Nsele na fibo na mpasa ba melaki pe wana bato ya komi na kin malebo ba melaki wana na 155 ba melaki wana bata bandal pe baki na Oasis A ba melaki wana bata lemba pe baki na cheche ba melaki wana ba souvenir nous ont gardé pas Serna yo Miraïs ebele ba souvenir vraiment belé en tout cas trouve vraiment les côtés pour Azaïkon a créé une école. Miraïs a vraiment créé une école. En tout cas, et ça à moi passé. Liwa tu es bien nous allons pour n'entrer à biso tout. Mais ils ont ça la passe na ba âge oyoyo. Vraiment par rapport à l'organisation de Bamatanga, on se qui na matanga organisation au moins comment. Bon organisation par rapport à Souzi, il y a Souzi l'équipe. Il y a Souzi l'équipe. Différence ni no moni o ezaki pas Souzi a ezate. Ah derrière le monde ba katafal que za moins ba kit ezate ba tebele ba telemi. Donc voilà, o quand on a rolo ba yangona meto bongisaka. Moni to bongisaka ba combo zo peser. Blague te ba mira ça va ba artiste amikete. Ya minene. Ozo monde, ya minene ba diverger pe banzonzing. Ayambi ba de belé na banzonzing. Vous comprenez? Doit mériter. À mériter. À mériter organisation honneur. Donc, au est au Senga, Nzambe Kaya Mamuli Mamira Sana Kimia, à Limbisaye, na place à Salaki Mabe. Donc, tu es bien que c'est là, je vous en prie. Merci, Milik de la presse. Sabino Toza de Libanda par rapport à matin, il y a Serna Bissomiraïs, cette mon présence, il y a Président Kisita. Bonjour et mes condoléances. Merci beaucoup, bonjour. Et puis, passi parce que Miraïsa, ngana bien à partir de tout choc soit là. Parce que Nazaki, metteur en scène, chef de répétition, tout choc soit là. Là, Dadi Kitambala, Bamugondo,
banzambala banani donc ngam nazalaki metteur à scène chef de répétition vraiment miraye ça tozalaki na bien azaka bien courage yebika ndenge azaka mais et puis si passe nzambe ndasunga biso mais conseil moko na biso ba artiste il faut to sambelaka ozomona liwa o liwa te il faut to yeba nzambe po nzambe nde maître ya makamnyos même ba de Londres na poto même besobe même ba sai même vegaou na ebite soko koma vegaou ba lesa yombi kambe bolokola maseba mami wata donc il faut toujours le sambo kaka pour talaka nde tozo kufela au monde. Donc c'est ça Adida. Donc il faut prière. Bison d'Enzambe. On biso artiste toi batu nene tous des éducateurs de masse. Tous oté ya batu. Donc il faut tous en Nzambe. Sans Nzambe mubulu c'est ça. Un mot pour la famille biologique. Mes condoléances à la famille sur Miraessa, mes condoléances à la famille artistique. Donc tous à bien, tous à la bolingo, oh tous à l'ango, tant de artistes batondi. Donc je l'explique que tous à la bolingo. Oh ya le artiste comédien, bazala la bolingo, c'est kazan doki. Merci président. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Bonne santé. Nangola Nzambe ya. Tomoni présence na matanga Miraessa. Nebi ke wana zalaki mutu na yo, tomoni présence na yo. Ba souvenir nous garder pas Miraessa. Souvenir ze belé lo na kumsika Nzambe. En tout cas na ngaki na zanga te. Po wana ba soldat na biso pena to bunda na bango. Na kati vraiment voyage dans les États-Unis. Donc on a ya pena po totika petit po essentiel la biso nous surtout. Petit ba bunda o ba respecta musala na ba norme nango. Miraessa donc Dali bosoka ba condoléances na ba famille famille biologique, famille artistique et puis na bino ba pandisango bozaka na biso tango nyoso. Donc passe. Ba souvenir les belé to voyage na belé to la ko ba chambre moko pena donc petite sœur propre. Donc il y a za kilo do ni le mona mubali. Donc to moni habité so za kina ba rankina ba to comment. Bon Antoine pena boyebi nga bien na mama munenge ba sala ka ba buzo ba ba téléphone ba télévision nga pena comme na ngeta ka makate. Biso za ba lou ba vie lou ba s'il faut na lo ba icône donc toyebi bon bato na bato ba memela makamuna ba ona ninge na bango donc biso toza ba grand tokokota makamwa to yebite bo yazala kana Luanda na yebite soko rankina ngwa nini na limite bon o ba yete za bango mais ba yeba ka nzela biso nyonso. Mais par rapport à organisation automone awana organisation ya ser na biso suziba nto tepe otika biso ba bi babwa ki Miraessa kota $25 donc ils ont concordé te attaque icône donc na kombo ya Miraessa na rane ko senga organisation te ba katafa za muke ba kiti za muke ba te bele naza en tout cas ngai excusez-moi naza pena na réponse à ozong sabino te nazala kité nazali na voyage boyebi bato basimba ki ba makambo fo botu na bina bango baza pena prêt ya koyebi sabino ndenge ni basali wala donc ngai na yeka ka pona la petite sœur na ngai non na ya kota ba polémique ba o basala ki makambo basimi ba mongo ba yebi bango moko mais ba yeba ka pe za tour na bango pe kozala po biso nyoso yango wana donc ko boaka non na yebi ka toza na cinquantenaire mais na yebi te ndenge bino bo komisa ngo soko côté musu ezaka Yesu bon on est là $25 côté bâti bon pour ngai donc paix à son âme bon pour nga paix à son âme donc nga ko tuma mwana na za kunati donc na ça. Ah mais oui, cause on a tata mouké, ils ont la contribution. Au bâti ba 1000 bayali, au pe bâti ba 10. Yango les aga selon moto nenga zwaka. Au pe bon wana na habité. Na au moins na bola na bien. Wana nga na kota polémique te. O ya pesite problème ezate. Batala ka pe na journaliste. Donc il faut tia kata mouké pour ba yeba ke non, atia kata ndambu. Ezala ka nongo wana. Atanga na tie te o ba milité, o ba nini te mais mouké o nga na mokoki na nga na pesi yanga esili. Mais o ya bokolo baba n'importe quoi. Donc n'importe quoi donc moi n'importe quoi so za na posa o passer message pas bande kona yo artiste comédien ko ko loba ngana ko loba ke ba o ba yete ba yeba ke za pe tourna bango pe sali biso nyonso tout tozaka na molongo wango donc tant moninga lali o bozala ki na ina masano bozo saka na bozo lia bozo sala tant alali bo fo tout yo ka tozala misala o sala te mais to lelo ku teza mercredi do tozala ba bisika to ko kende banini et puis no pona loba na bino information que lobby pe ngana za na kene Brésil mais na reporter en opo mokolo pese yanga izali donc
Naleli, pour petite sœur, bon, na rendre dernier hommage na pour. Je vous en prie. Merci beaucoup. Film nin oyoyo tunana miraisa, oyoyo tikala le rôle souvenir na yo solo lo miraisa total film oyo résonner. Na tunana ikia ambiance oya tournage zala. Ikia to tunana malewa to tunana ba film belé ne ba alpha bokole wana. Major Zolo. Ouais, Major Bissadi. Maintenant, quand tu as reçu le message que Mireille Sazata Koufi, comment tu as osé qu'on ait et puis écoutez là que vous avez un tournage, vous avez une répétition. Déjà, tu as vu que tu mais tu as pas ça tu ouais. En tout cas, ça on est soit kinga et ça lenga mabe. Koluka peto yeba. Ndegeni esala melaki mais en fait des comptes ebeka keto ba ko ebisa ka kufi donc izaki sango moko ya mabe en tout cas c'était triste vraiment ouais sango ya mabe. Merci maman Kalunga soki toza na posa penza to landelo ko mona na mwa bukebi pe na kimeno so par rapport ya message ya papa na biso de la fois que je salue à passant au bazar moko na bino aloba kiliwa etelemi mingi na ngambu na bino ba artiste comédien pe le lot ozomo nango asaki campagne akende bosambela pona bino surtout lobi que to pe ça pasteur de la fois raison toujours. T'es raison t'es lié zal kamanzam. Ce que ça a révélé et c'est qu'il est bon de là pour les camarades peut-être échapper bisou mais qu'on peut échapper parce que lui quand on apporte à moutonnion attention que télémi to kufa kaka omoni sauf que tu na posa to kufa na ba jeune âge té omoni na ba fleur d'âge ka bolali bolamu ki mutakufi ko kufa na âge des arabiens té parce que ozana na ba responsabilité belé o aussi licité omoni donc ça il faut pas qu'on bonde le rapport à ta soko kufili weye écoute na position bien. Un mot pour la famille biologique, un mot pour la famille artistique aussi. Ba condoléances en tout cas nzamba consoler mitema nzamba bondi ça parce que mitema ezoki autant la famille ya Mireille en tout cas batu bazoki ko perdre mutamune le quoi Mireille. En tout cas, c'est difficile. Mais Nzamba consoler ba cœur brisé. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Programme na bango parce que bato belé ba ka ke semaine passée to linga ki to enterrer de konabiso lokolo rataki bato nso bazo ba programme. Yo ebi mambonde koma o condamné nan. Yameje. Tu es pas mambo ezalaka soki artiste comédien Koufi, ils ont un groupe mongoté ko répéter, ils ont un groupe mongoté ko tourner. Mais aujourd'hui est comment le contraire. Au moins on a des artistes comédiens ils ont bima, ba msu bazana ba tournage, ba msu bazana ba répétition. C'est comme si bozo honorer sous ba mémoire ya ba artiste comédien té. Normalement ils ont vraiment mabé, qu'on se le dise. Oui. Normalement ils ont mabé. Artiste comédien le ko ba Mireille Saboyaza, asa quand même icône. Ça les belé vraiment. Et ça la passe même na batu mususu ba soutenir ba konzi mususu quoi. Su ba soutenir Mireille Saté et ça la passe et puis passe na batu oyoke tangu le lolo ko enterrement bango ba ki ba répétition ba ki tournage et ça bien té mais au ça là nini. Tango lo balikambo wana mona suka nango ezongeli yo bazongisele bio sala bongo lo bongo pourquoi mais normalement batu mingi balingi reproche te na vie normalement ba journée à lelo eza ba journée moko que tout le monde azala wana parce que tozo pesaye au revoir ya suka normalement fallait que le message circule bon normalement mon message tambola nango président Masumu CG Oxygène batambusa un message mais batu basali o esengi ba basala sko osani na vie yango ezaka bongo boye na boye sko osani. Merci beaucoup. Merci. Président Maputo Zambala Sek Terre Papa Makaya américaine Teresa Queen Villa voilà
Merci Baronis, Henri Papa Henri. Voilà, avec le groupe ici, voilà, ils sont là. Maman Kalunga, merci d'être là. Moamba Namaboko. Maman Kalunga. Merci d'honorer honorable Kalunga. Voilà, de la paix, Cardozo. Chef, que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa, Timbosiko, Yamana Moussoumé Fouana, Yamana Moussoumé Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.